Chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Choc News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Tosali lisusu descente awana orphelinat c'est ma part. C'est ma part ezali moko yaba orphelinat awana kati ya République démocratique du Congo oyo eza agréé, oyo eza dirigé to ekambami na papa na biso apôtre Josué. Apôtre Josué oyo azobomba vraiment plus de 60 bana abombaka bango ndenge nini. Lelo pe toza na mois de septembre toutai déjà kozala na ba rentrée scolaire awa ndenge nini makambo ezoleka na orphelinat oyo et tokosolola masolo wana nyonso tu pe ntango badon eyaka na orphelinat elekaka ndenge nini peut-être ndenge oyo toposedaka biso bato toyelaka bango biloko est-ce que ezalaka favorable mpona bango ezalaka mwana kokoso nyonso wana tokosolola yango à travers cette émission. On dit déjà merci à Junior Mpidi qui est derrière la caméra et je dis bonjour à mon boss, patron, papa Nabiso Edo Amani Production depuis Londres et Tobo Sanité Mama GH vraiment bambote na yo bana royaume na kati ya Bruxelles bambote na bino na bosanité natambenga bambote na yo yango wana pe na pesi mbote na Clara de Bruxelles Kulutu Abaleki Bijou Mobunga Beya Bosoi bambote na yo yango wana voilà. Bonjour papa Jos. Bonjour papa Eki. Boni. Santé Nangola Nzambe. Tout ça très bien. Na otugo mona tout à l'heure na bana bozo kabola ba biscuit ba nini bana misusu ba bana mususu bazo sala moi ba jeune bango misu ba uti ba classe ndenge nini s'est déroulé ces derniers temps na moment où il y a ba classe. Vraiment na moment où il y a rentrée scolaire ils ont cobardé parce que sur 65 bana oyo tozali ko beaucoup la awa. Comme de 65. 5 oui, des fois pour les cas qui 56 mais lobby ba qui sur moko na tongo ba équipe côté bon. Baka ni bana bazoyela ni bayela ka bon ça apenda en tant que parent très sensible toujours bunda pour la rentrée scolaire tu as besoin Minerval surtout Minerval moi bande ko balanda kayo ba site na yo vraiment ce qui ba ko sunga bana ona amne ki batanga parce que ane opina tout le cas batanga pina na likukuma si 56 il y avait 37 batanga na bande ko moins que et bien avant qui donc ata président de la République azarana na bana nombre naté à moins que il relo comme sous même ata ba premier ministre donc bazaka na 5 4 3 mais héberger une centaine d'enfants ils ont bana mutu mokote ils allaient cas humanitaire ils allaient bana batu nyonso oyaki malibuso tika Moïse il avait presque un mois ne ba tika Moïse il a comme 6 mois aux hommes qui étaient scandaleux les caca alors ceux qui bateau bazo porter des songi ils a pour na apôtre Jésus ils a pour na pasteur Jésus et c'est pas aussi pour mes enfants mais c'est pour ces enfants là qui n'ont pas de parents parce que bisuna bisu nyonso na papa et qui na batu nyonso bando ko so pese mbote na bisuna bango za sensible ceux qui bazo na émission na yo et ba la ngopena déjà des buso en tout cas ba sunga biso na espèce une espèce na peut servir na ba Minerva. Voilà, merci beaucoup binomo bozolanda ndenge nini makambo elekaka ndenge nini nombre ya bana oyo bazali awa baza au moins 65 enfants et ça facilité. Voilà, donc ata ba premier ministre bazala na ba nombre ya bana wana te. Bon, siko papa je souhaite on to tuna moko biso des fois peut-être bande ko mususu o bayaka ba koya ta mususu na 5 sacs à loso ba eta mususu na ba vivre frais ba yena nini boye et arrangeaka to bino selon ndenge yo ogéraka bana et sengaka fo ezala équilibré to nini neti na ba moment vraiment neti ya ba classe boy. Oui papa qui eloko na misungaka biso na moni tuzaka soki biso ba partenaire ba mesana ba lekanango kizamba liboso te à l'équipe 2-3 fois déjà to biso bango wa mutu mususu jour moko boye na peso idée na selon question na yo tuni toi na sœur moko aye à partir à Gambela zaki na $50 na ninga bisenga asala mo besoin pour na bana asumi ba loso ba kopo
Foufou, il y a copo. C'est moula copo. Moi, litre, 3 litres d'huile. Moi, je suis à copo. Moi, mungwa. Et donc, biloko c'est que c'est $50, mais tant que à Simon a beaucoup de mots comme on comme nango. Aïe kokuta, bolé misanga eza publicité parce que c'est maman. Il m'a kokuta ni ngote mais c'est mon la joie kabelo. Bah qui na saï, aïe libiso 10 sacs il y a l'osso il y a 50 kilos, 3 bidons il y a 25 litres, 2 sacs il y a madesu il y a mnene penza. 5 sacs il y a makala donc il y a qui bien mutu kama biloko ah betanga yeba biloko siko par rapport na oya bien kaso bilos mais ça siko bako ko se vibi sokaka bako para to kolia to ngi jangote mais yemo ko na regretter abi si na soki na yeba si je savais na ngana ya kata une espèce oyo écoute tu ngabino ta mwelo comme susu parce que m'a dit ça qui wana to so pe mbisi la mer muso so za la kité to so pe muso akuté wana pe mon ko pe azobela mbongo na $50 ko ne pe na novagini moi ibika pe moi dipirone donc c'est donc espèce et ça répète très important joue un rôle parce que ceux qui moto azana $200 alors ceux qui sont mis sur kaka biloko bon koto yo ba benga na classe aba uniforme yaki moi kaye yaki mais uniforme nani minerva to pesité bon ceux qui ninge maman la joie kana 10 sacs et quand qui vraiment juste là qui n'a pas octobre comme ça par contre benga na pour la première raconte tout ça qui contraire ya koyoka na ba promoteur to bete to na lo sukuna ya bana mais déjà moi belé to ngi moi na ba na minerva na ba probablement na bango belango tout ça to peut bongo c'est équivalent c'est moins bongo quoi qui na ni wana bon bien que ça sous te ninge ba to sombelaka na c'est que lo so ya Lyon et ça a 32 000 donc avec $20 mais tu comme ce qu'on marché noir parce que bango ba on peut dire pour boîte compété ba zo ngom sur 30 000 donc ça raning to jaraning wana bon bien monsieur zalaka to zui biloko alors mais mon azobel et c'est un bon tu connais pas ba minganga bolinga trop été bolinga compensation té bolinga espèce bon ce que tant on a cas grave qui mon a akuf l'os zali bon eloko mingi za rappeler ma valeur za l'os on est batwayaka l'oso bien oui le ce que ça bah on dépend moi aliment de base on eloko penza za valeur pesa za fréquemment na ni za l'os parce que ba mingi majouter ba ninga l'os ata ya pembe ba olea ba bon on bien un cheveu blanc un cheveu blanc ceux qui ba sali moi bouillon bâtiment tomate manini et comme orange ba bien fibre renaissance alors ceux qui tant voilà parce que l'oso na ma sur sali vert et blanc ah ba bi de ringi dora original donc ba pesa donc l'oso là ba combo ibelé voilà vraiment c'est très amusant oui place bana basé belé marambo ezala rapé mingi donc batu na batu bazana ba combo na ba bimisaka ya ba biloko ya olia ko ba surnom. Vraiment merci bisoto c'est pe mingi na eloko wana je suis sûr que bino pe bozolanda biso vous avez compris que ko yana eloko eza malamu eza mabete eza malamu ezosunga bango vraiment na kolia banini mais ko équilibrer yango pe ta mususu 50-50 to 70% moi biloko wana moi 30% pe en espèces et osunga mingi parce que baka et yaka ebele ta musu mwana koza malade to fièvre na butu ba opese made souté et goluka basombela ekisi mais ta musu pe kisi ezate na minute to mbongo ezate ya osomba kisi vraiment merci beaucoup papa na ba détail wana biso to linga to zo mwa muke extrait kuna na kati junior pida zo po ba meka ko talisa mwa muke bana nde bazali olobi lobi bana mususu ba yaki neti mwana nini na yaki Derrick procédure nini ezalaka tango bayaka otikela bino wana ba parents na bango commune to ezala nini baye na bango na mikanda mbala mikanda ezama na commune il y a des fois oya commune za mikanda direct net bébé na biso yaki na hotel na commune Moïse donc baki ba ndeko bata quartier baki na mona bébé à 1 mois et 2 semaines baki na commune baki bien en tout cas papa a fait un accident maman a fait na kobota et l'enfant est abandonné donc il n'a pas de quoi la commune a la solution pour la monde alors que la commune a une identification ba ONG bon fait des crédible bon c'est là qui ko sollicité et c'est ma pas kotika mona wana et ba ya patakuna ba sali document ba registre mona bah ça est un transfert donc bah on va transférer ce qu'on a au lieu de commune parce qu'il n'y a pas d'hébergement bah il y a un centre et net lobby bah au tika Derrick Kachama à 7 ans
La démarche n'est pas ta classe. Oui, il faut que la démarche n'est pas ta classe parce que le coup, on avait à rentrée scolaire. Bon, le lot, on a qui n'a la commune, on a signalé, on a enregistré la commune. Bon, on a parenté, mais c'est qu'il pas grand-mère, une pauvre maman qui n'a pas de moyens. Bon, bah, toi, quartier, bah, toi, qui m'en fout là. Côté, c'était Massangambila. Donc, le cas, on fait une, t'as la cour, monsieur Zali, mais bah, donc, côté Massangambila, Liolo, on a outaki. Alors, bon, il faut tout ça, le cas de la 7 ans, âge de la classe. Par contre, on a 7 ans, on a tangate. Donc, on a tangate. Bah, monsieur Baza, il a 12 ans, mais il a 2e primaire. Donc il faut attendre. Donc tu as l'âge n'a 14 ans, mais il a 5e primaire, 3e. Donc il sert à passe. Mais bien sûr, c'est attendre. Quand même, dans quelque chose. Vraiment, c'est un peu ça. Merci beaucoup, papa. Bisoto Zwata Moke, Totala, tout le monde peut adjédier. Adjédier à outil classe. Adjédier à Sambote. Adjédier, ça va? Ça va bien. Outil classe. C'est quoi, Zomé Lati? Yemba na atamwa Moke, quoi, adjédier. Biso linga, andenge yo, yemba ka. Voilà. Adjédier, moi, la mort courageux, vraiment. À Kamoussa Biso la fois passée, Ndeto Adjédjé. Yimbela Biso Moukete. Iya. Nana boya penande. Taunioko zongasima. Kindovika ande. Adjédjé. Yaka Adjédjé silité. Balingaki baboma ikome balingaki baboma ikome tokolala muka ikome tokolala muka c'est ma part iya nana boya penande Voilà, Kindovika, on est là-qui. Adjédjé, vraiment, petit mot très intéressant. Donc, voilà, donc, tout le monde a déjà bandeko. Maman, au Koigoloba Moke, tout le monde a bébé awa, d'un bico koutier awa. Comment on a Elise Kavira. Elise Kabira, nini memio awa. Nayaki, kota la bana d'abord. Ko passer moi maman moko na bango et puis ko yeba kota la pe ba besoin o eza sur place comme masango pa baninga o bazana makoki pe akoya kosunga pour information na nunde eza départ ya nyonso ba yeba de quoi les enfants ont besoin et peut-être que ba makoki eza nango mais bazo yeba te quoi faire avec ça ou aller donner. Mais voilà, je suis venue voir les enfants et il y a une adresse où il y a vraiment beaucoup de besoins, il y a vraiment des choses à faire ici c'est ma part et c'est ça qui m'a emmené ici au fait. Merci beaucoup. Tout le monde na moana oyenae to kuti. Non, lui c'est le petit Moïse. Na ye na kuti awa, c'est mon ami de l'orphelinat, c'est ma part. Merci beaucoup. Moses. Voilà. Voilà, Benomogo to koti awa skona c'est ma part. Na kati vraiment yanda ko na esika toza na bana bazozwa déjeuner na bango ba outil classe. Bazozwa déjeuner na bango bazolanda pe télé donc voilà. Motuna moketo solana na maman Mbia maman ya Moïse. Bonjour maman. Bonjour. Boni. Tu vas bien? Baleleki tokuta Moïse azaki na ba 1 mois, 2 mois, c'est que Moïse a commis na combien de Moïse siko ya izo kende 6 mois za na 5 mois nda. Voilà, évolution izo kende ni ndeni ozobokola ye ndeni ni ba besoin za nini pona. En tout cas, nazo bokola e bien. Na bokola penza comme maman, nazo e penza mwana na ngai. Na kabola kapete bana nyonso. Na bokola ba lokola bana ngana boti. Na bokola bien, aza bien, ba besoin ezaka ba pampex, ba poudre, ba mafuta, ba francilé na ba miliki na ba potopoto ne ya francilé. Ah d'accord, il y a mais la francilé. France les en valeur il y a 11 000 francs. Hein. Donc c'est plus ou moins $8. Donc France les et à moi l'icolo. Ah. Ya ça va? Aussi classe.
Kombonan. Je m'appelle Samuel. Samuel, tu es maintenant à quelle année? Tu es en quelle année? 12 ans. 12 ans? Oui. Non, tu es en quelle année? Classe NIN? 4e. En 4e. Oui. Merci beaucoup. Où-tu déjà classe? Science anatomie. Science anatomie. Ok, merci beaucoup. Derrick, Yaya, tika bitumba. Derrick, Yaga. Ça va? Bonjour. Derrick. Allez, signe. Courage. Et Sili. Voilà. Voilà, maman Bia, biozaki na liloba nini. Naza liloba tolingi balu oya tutami na mutema mawa atiela biso hôpital ya biso moko na école ya biso moko po tozwa pe école na biso ya semapa oyo pa amoni ke te nga naza na bisi mwa moye ezali tika napesa bisi oyo po bana bakendaka nango na école mpo na nga moko mpe bosungaka mpe ngai bosoutenir nga mpe nazalaka mpe veve bosoutenir nga mwa bilamba kolata maputa nalingana nga barobe mingi ya maputa bapiesi mutu na nga mpe botalaka yango mpe naza mpe na bana oyo amoni mpe ke mwa likofi enveloppe oyo mpe totindi mpo na mama wana mpe boyi mpe opesi nga bosungi nga mpe na maboko nazwi mpe ko nasali mpe likambo naza mpe mutu bateleli nango mpe Moïse. Merci beaucoup. Voilà, binomo bomoni place nini oyo biso tokoya lisusu awa na journée ya samedi tokoya samedi awa tomeka kokabola moi quelque chose toza nango soko moni okolinga ozala ensemble na biso na aventure tosala to na déplacement tosala awa tu peux nous contacter et osala bien voilà donc mbote maman mbote papa moi liloba ezali papa nga na yaka awa nga pe naza mama veve na yaka awa mpona kosunga bano kosokola bango mwa bilamba kosokola bango mpona bakende classe mwa lisungi mpo apesa nga mwa aide nazwaka eloko te machine ya lavage ya kosokola bilamba na maboko pasi merci beaucoup. Voilà, bisoto komi vraiment je suis sûr que Junior Zwa yango Zwa na ba numéro contact nyonso mutu mususu akoyi na epe ko benga bisote abengi directement na apôtre Josué ezape mabete wana za papa ya bana vraiment donc ba contact nyonso yango to moi numéro de téléphone 89 85 13 087 tomoni plus 243 90 03 33 784. Donc tu peux directement contacter l'orphelinat. L'orphelinat c'est ma part. Donc yango wana oyo ezali dirigé na papa na biso Ikoma, papa Ikoma oyo tozana e awa na kati ya Selemba. Voilà, tokomi vraiment na suka tokotuna mwa motuna mo ya moke epai ya pai papa biso tokozonga lisusu awa samedi tokozonga to passer moi moment ensemble na bana nino goyi koyebisa ba enyo surtout bazotala biso peut-être o balingi ba accompagner biso to baya na biso autrement ogoyi kozala musika mais si tu veux être avec nous ensemble tu peux nous contacter ogoyi pe gotinda contribution na yo et osala po evimbisa moi événement wana nini pa ogoyi koloba na ba enyo surtout bazotala biso actuellement. Merci papa Ekibumba, le grand journaliste, le grand communicateur. Naningi bato yo balinga c'est ma part. Bato balinga ba mission na yo, ba musana osalaka et d'ailleurs pe on le bilan peut-être d'un courrier samedi. Pesa sous na cadre na yo pe au botam pe moi oyo. C'est pour la conféter, que c'est pour la naoléo qui n'a pas boîte, bah monsieur montaki na c'est comme quoi mon nez ebani, à qui na ko ça la tapage de banganda, na ba flat, c'est tapage na concert mo boye, mais yo préférera que c'est pour la longo na ba orphelin, na ngi bato ba ko accompagner yo, ba routine na ndela na yo, loso, na madesu, sukali, ba jus, ba wane o talaka bana, ba besoin ba jus, ya romela, ba ginon, ba nini. Ba biscuit, biloko bana, ba cahier,
Beiki, ça qui est à classe, et surtout, Mongo, pour que ça espèce, pour qu'on comprenne une espèce, et pour tout faire un minerval, je suis net, moi, je suis à Zanerni, on dit que déjà à Zanerni, vu ma casse, il faut opérer, tout la moitié de comme ça, na combien de habité, na accompagné papa ici, mais tout intervenir na cas, mon pour na bas à l'intervention na et ça la qui tourne ma casse. Je suis accompagné na mais bloc on a une espèce de truc ça bien ma casse collègue. Merci beaucoup. Toko tomeka vraiment ko tsape attention na mwana na biso oyo babi azana kaya Ernie, ndenge kaka ezalaka tozui déjà moi baka oyo et Dieu nous a fait grâce toza pe na contact na médecin moko oyo a intervenir kabaka oyo bien na kombo ya docteur Itoko azana na barumbu tosaki na émission tosaka émission moko mwana moko pe azaki na baka oyo en tout cas maman na biso moko na Suisse oyo alingai na to tanga kombo na été mais aidaki de manière que mwana wana il était opéré et le kaki pe bien donc tout ça ma le côté wana et osala bien mwana wana to ebi lobi na été soga ozala nani tamsuye muto osunga biso na coin moko o to ozala to na mboka to na place nini oyo osala biso tamsu pe ozala biter na biso ya léopard qui le sait muto ebite nzambe ka ye moko ebi voilà merci biso to comme na suka nini ko baksa batangi numéro de contact mais soki okoyi suko lo bango verbalement et osala en tout cas biso to zaka le collègue lokola yoza journaliste mais nga naza responsable ya bana nazaka lokola bino lokola za mosala nzambe la voix de sans voix donc molobeli ya bao bazanga makoki koloba tayo na zoko makasi ako bata tuni bazo besoin ni comme ça baté pour ça kolia mais peut-être il est malade il a beaucoup de besoins mais abiko détail en côté vraiment awa toujours loué et ce qui ne comment kokusi mama asomi biso lupango même na mitendi même na pas ça là il y a pas vraiment coûté poto tongata centre médical ya bana oyo tongata école na bango tout un centre d'hébergement pendant qu'on vit ça donc viseuse ali la 65 t même 1000 donc que bateau ba kozalaka bateau ba sunga bazali ba bazala ba na bango peut pas être un grand les gens viennent alors ba ko ba kosunga biso ba sunga ba na talopango so pe mutasima mi attaquechi attaquechi d'abord ba muso ba tanga musika na ba 11 ba ke ba zu bango boya après midi bazo ka ta mini bisu ata bisu ba ko sunga biso pour na ba transport toujours lancé na profiter lokana en tout cas au bilango mingi pona c'est ma part wana pena biso charge lokola communicateur na biso tona mikanda ya l'état bande ko saka na poto surtout oui bana bato poto mingi tona mikanda exonération ba routine ba conteneur awa et atana na bana na combat c'est ma part les exonération bana ba profiter na moi meloko wana vraiment il faut le bilango mingi papa iki et ça c'est une bonne chose merci na yo merci l'équipe na mobile en tout cas kende liboso ko la pambola yo ningo passa tout na bana oyo et grâce à vous bato bazo dans l'ombre vraiment ça nous fait du bien ko la pambola bino. Merci beaucoup biso tozui lipamboli et pa ya apôtre Josué nzambe azwa lokumu et toyebi ke bana oyo baza bana oyo Bible déclara oyo ablie na ba veuve na ba orphelin eza lokola a déficit nzambe donc voilà poche na yo et ozala vide te so kaboli na bana oyo ataba makambo na yo nyonso tu ozomona compliqué lelo et comme facile yo moko ozwa idée te voilà tokomi na suka émission na biso ezalaki ya bino Ekibumba oyo akitaki awa na kati ya Selemba toza juste derrière l'hôpital sanatorium oyo ya Selemba donc derrière wana eza place ya obunga te ata so yo moko pe ozala na ONG na yo moko ozala na ba œuvre sociale na yo monike okokita kin adresse ya bien ya roya ko Colonna ezali awa donc juste avenue Boma numéro 72 avenue Boma juste derrière hôpital sanatorium oyo bisoni tout benga sana donc na sima nango wana place yango wana voilà ezaki ya bino Ekibumba tokomi vraiment na suka émission na biso topesi merci na Junior Mpidi topesi merci na bino nyonso tu bobetaki libaku to bozwaki temps ya kolanda biso et na ba nyonso tu bayebi eki famille Bumba nyonso tu topesi bino mbote topesi kulutu na ngai noko tonton na ngai Clara de Bruxelles bambote place ozwami topesi papi walelo bambote na yo be ya bosoi Zozo Marceline Bijou Mobunga bino nyonso tu bana royaume vraiment bambote na bino sans oublier Daddy Ebouma mon ami personnel mon ami privé
On a pena donc il passe à quoi Dadi et boum mabambote na place aux Ouami et na sanité. Joyeux anniversaire à ma petite sœur depuis France, Nancy Bumba. Il y a les 17, il y a les 18. Nancy Bumba vraiment il y a eux et voilà tapé si bien son botte to comme na suka émission to lobinde to loba na suka émission na biso. Glory be to God. Bye.